Mbote boni boza bien, ngape naza bien. Ya ndeko na yesu na episode oyo tosolola motema mabe. Na motema mabe tomonaka jalousie, tomonaka koyina. Yango ndeko nangaki nayebisa lelo ba oyo topansaka ke baza bandeko to baza ndenge tobengaka badémon bazalaka lisusu te. Yango ndeko na ngai sala keba na oyo obetelaka masolo na yo to oyo ozobetela baprojet na yo, parce que mokili ya lelo deja ebebi makasi. Yango nayaki tosolola mwa mokie kofungola mwa miso. Ndeko na ngai motema mabe ezopona lisusu esika te ntina kati na biso bana na Nzambe. Mitema mabe eza makasi, me lelo naye kolakisa yo moto moko, papa moko oyo akodecevoir yo te soki obeteli lisolo na yo aza Yesu Kristo. Yango wana ndeko, soki oza na likambo ezolekela yo, problème oyo ezotungisa yo makasi, betela Yesu Kristo mwana Nzambe akopesa yo solution. Tomona kati na biso bato tochelaka mitema ke baza bastisa na biso église to babrata na biso église, tokendaka kofungolela bango mitema na biso, suka basalaka biso kaka mabe. Yango wana nayaki lelo ndeko na ngai kofungola yo miso. Tika kolobaka makambo na yo epai ya bato nyonso oyo opesaka confiance wana, olobi oyo oyo vuma aza sisa na ngai église, oyo aza brada na ngai akosala ngai mabe te, parce que tobondelaka esika moko. Ndeko na ngai bobondelaka esika moko, me motema na ye oyebi yango te. Soki bafungolaka mitema, totalaka mitema ya bato, me ndeko na nga ta mosusu osolisaka ye te. Yango wana nazoyebisa yo ke sala keba na makambo na yo, sala keba ndeko na ngai. Mokili oyo eza mabe makasi, bato tomonaka bandeko baza bandeko te ndeko na ngai. Yango nayaki tosolola mwa moke kofungola biso miso. Ndeko na ngai tosala keba na entourage na biso, tosala keba na oyo topesaka confiance, oyo tobolaka ke baza badémon, baza na bango badémon te, tosolaka kaka tozala bolingo yango ezalaka kaka ya mbebo to ya misu. Me soki bafungoli biso mitema, tokomona mitema na biso ndenge eza ya koyinda, ndenge eza mabe makasi. Yango wana ndeko na ngai mobali, ndeko na ngai mwasi, topesa nyonso na biso epai na Nzambe. Oyo ezolekela yo, pesa yango epai na Nzambe. Moto akopesa yo solution eza kaka Yesu Kristo Masiya. Ndeko oza wana omebengaka oza mwana Nzambe, pe kombo ya Nzambe ntango nyonso na monoko na yo. Me kasi motema mabe eleki yo makasi, koyina bana baninga, koyina baninga, moninga azwa te, soka moninga azwi oyiki motema pasi. Me yo wana ombengaka ke oza mwana Nzambe. Yango wana omoni nyonso yo osalaka ekendaka liboso te. Mpo na nini? Paske motema mabe eleki yo. Ya tomonaka mpe nzinga na biso, oza na voisin moko boye to proche moko boye abondelaka ne mpe te, me telemaki azalaka malamu, azalaka motema malamu, omoni epai na ye nzungu etokaka toujours, azanga mai te. Me biso oyo tondimela Yesu, to yo ondimela Yesu, omona toujours tosala makambo ezoke liboso te. Toza toujours ka corrompre oyo bamisien bayemba, toza toujours ka place moko, tozo baluka ka place moko. Eza ka l'air moko boye matiti okiti. Ndeko na nga soki ozomona chaque fois makambo abongo oyelaka yo, oza ka matiti okiti. Osepeli ti l'air moko boye okiti. Toyebi ke ezalaka nango. L'air moko boye yarivaka pe ozanga pe mwa lipa, ozanga pe mwa $10, mais ezali à chaque jour te. Soki okomi à chaque fois, il faut mituna. Ndeko nango ovandi vumo mituni, mais eza nini? Soto totala mitema na biso, tozala mitema malamu. Ndeko motema malamu ekofongola
nyonso ya yo ndeko na nga nazokosa bino te. Soki olingi ndako na yo ezanga mai te, ezanga lipa te, ezanga pondu te, ndeko na nga zala motema malamu. Zala content na bonheur ya baninga. Zala na esengo ntango moninga azwi. Zala na esengo, esengo moko sincere. Bandeko nazoyebisa bino oyo eza ya solo. Na nga motei te, mais eza eloko moko nga na vivre. Yango nomoi naye koyebisa bino yango. Parce que biso bana na Nzambe tokozala ka place moko tozobaluka ka place moko te. Parce que Nikolusu afutaki déjà nyonso mpona biso. Soki omoni ozobaluka ka place moko, mivandisa, mituna vraiment nini yango ezoleka, nini yango ozosala, to nini yango osala po te nyonso ezosala ezomarche te. Yango ndeko nayaki osolola lelo mpona motema mabe. Bandeko na ngai baoyo tozalaka na mitema mabe, totika mitema mabe. Bandeko na ngai surtout biso pasi tobengami bana na Nzambe, totika mitema mabe, tosala bolamu na baninga. Yango nde Nkolo mpe akokanisa biso, parce que ye azalaki bolingo. Yango apesaki mwana na ye Jésus Christ akufa mpona biso. Koma yo olobi ke olingi Yesu, nani olingi waza pembeni na yo te? Waza pembeni na yo nde Yesu wana mobimba te? Avant nani olinga oyo omonaka te? Linga nani waza pembeni na yo? Parce que ye nde image na ye. Yango ndeko na nga nayaki tosolola mwa mokie mpona motema mabe. Ndeko na nga tochange. Mitema mabe ekoti ti na kati ya mabala na biso. Yango ndeko ya mwasi, ndeko ya mobali, naye kosenga yo ndeko na ngai totika mitema mabe kati ya mabala na biso. Soki tolingi tomona bolamu ya Nzambe, soki tolingi mabota na biso efuluka, soki tolingi tomona bato banviye biso, bato balobela biso, totia Nzambe, totia pe bolingo na kati ya mabala na biso. Ezala na kati ya mabala na biso, bokomona ki nyonso tobanda osala ekende liboso. Totia bolingo na kati ya mabala na biso bandeko. Mabota na biso eofuluka. Pe tokozala modèle. Yango ezalaki mwa lisolo na ngai lelo. Video soki eleki molai bolimbisanga. Nzambe azala na bino. Soki Nzambe azongi te, tomonana next time.